IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Ma copine ngai bakopa oh yakanisaka na motema mpona yo yebi te pierre bazo réclame na satan bomaye acrible asali satan eloko te sikoyo na pierre na yesu na satan nani foye satan fa réclame nani fa réclame yesu po yesu ndenge bana abebisa misala satan ezeki pierre mais satan abi yesu na kosimbe te na mekana no pierre bayoka balobi fo donc no bois qu'il est malade po akota ndako bakeye banganga baslike moni ndenge za tala muninga tala boyeboye biso balinga biso te kaka ye na nzela baza ko babola kaka ye nde babengaka balingaka twana posa biso de bakomoninga biso ye bois qu'il est malade na nini na elo mama yango tala prière lona na tongo lona tongo lona na oebite kone kosalini ekobota banda journée na nzambe c'est important si bisa journée na nzambe c'est important ma sœur mon frère kokanga na musala te mosala kabola yo na prière te o babongisi pono yo yebi te oyo okuta nango na matete yo yebi te oyo okuta na semaine yo yebi te baninga bakepanga mwana mwasi aye kiriti matinali alleluya yaye na ye matinali bango bake wapi anga yesi ko aye po ya nganga ya banganga alleluya priere esili kaka nde masele esilaka tozopesa bambote nde topesa na bambote mokabi topesa na bambote na ntango yango priere esili mama tunaka mpe moninga sante toza binemi te toza bana papa moko tuna ye sante ndenge nini apesile mbote neza ndenge nini nde paster atani aliyaka abi eza na plan moko babongisi mpo na yo me plan wana ekosue ezozongela bango moko tika babeta kake me kake wana ezongela bango tika babwaka maladi me maladi wana ezongela bango babwaka bambasu me mbasu yango ezongela bango moko babwaka nyonso bakobwaka me ezongela bango alleluya IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as betela Yesu maboko? Nalobaki betela Yesu maboko. Bandeko biso betela maboko te betela Yesu maboko. Samba pesi tongo, samba lingi tongo na lelo nyonso la parmi ba vivant. Eza lebele bakufaki, ebele bakoti mabele toleki bango na eloko te. Eza mbongo na otembe ezobatela yo, eza santé na otembe ezobatela yo, eza mosala na otembe ezobatela yo. Me nzambe nde abateli yo. Mpona lingi tolongo na lelo tokomisa yo. Amen. Nzambe apambola yo. Oyebi so natuni yo question na ntongo ya lelo. Nini okoki kopesa na nzambe oyo abateli yo? Soki natuni yo motuna nini okoki kopesa na nzambe oyo abateli yo? Vous avez d'autre part, la Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais après ça est pour la biso. Si on a retour sur le c'est la table. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Ou après si vie, après ça pour moi ou bien ça pour après ça biso moi na ye moko akufa pour la biso. Alléluia. Avec ton pèse $1000, avec ton pèse offrande, avec ton pèse combien? Et qu'on change qui vous nzambe te
Nzamba pambola moto nyonso amoni tongo na lelo. Nalingi prière à tongo ezala kir bileye pa na yo. Parce que Ecclésiaste azoloba lona na tongo lona na poko. Oyebi te kona nini ekoboto. Alléluia. Amen. Nazo encourager yo. On a mukaka 5 heures pour la prière. Nazo encourager yo. On a mukaka minute pour la prière. Je t'encourage. Parce que Ecclésiaste va dans le lona na tongo lona na poko. Oyebi te kona nini kosala nini ekoboto. Voilà. Tout le temps ma commune ensemble. Nazala mokale ensemble. Luc chapitre 22, le verset 31. Luc chapitre 22, le verset 31. Thème de solo banatongo na lelo zali détruire le plan du diable. Alléluia. Na koyebisa yo comprendre que si to lala kana butu yango mona ka kilt matinal et c'est important. Yango mona ka même Ecclésiaste ti azolo balona na tongo lona na poko ayebi na poko tango to lalaka moyina ya kosala nini kolona landa texte oyo Luc le chapitre 22 le verset 31. Parole du Seigneur, je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Il est écrit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme les fromages. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, converti, affermi tes frères. Alors, et toi, quand tu seras converti, affermi tes frères. On acclame la parole de Dieu. C'est un beaucoup bien. Bien. Alléluia. Détruire le cercle. Oyo Satana. Abongisi na tongo pour la vie. Et ça n'a pas de mélange au monde. Alors qui malade. Asali fièvre était la boutou. Mais mon amour qui n'a tongo mouton a piqué crise. Mon amour qui n'a tongo montoyo a béni et longi. Au comment la moutala qui vient. Mais à la moukala tongo et l'ongezé à confirma. Est-ce que motuna na motuna muto akwengi na butu ba betaki a tout à qui connaît comment? Non. Et ça plein de choses à qui préparer. Au comment la moutabili na tongo pas que me musala. Na butu ici ba sera qui ba lobi muto to kosoye na domaine accident. Ba préparer déjà accident. Le lengeli ba kosala muto asala ni akufa. Na kati ya monde diable. Na kati ya monde molili. Tala makambo sala. Diable na kati ya hôtel na ye. C'est-à-dire l'hôtel eza hôtel oya HOT. Nazolo bela hôtel ba na HOTLET. Mais nazolo ba hôtel ba na AU. Hôtel est lié à sacrifice. Alléluia. Hôtel est lié à sacrifice. Place bayaka kotumba bambeka. Place bayaka offrir ba sacrifice. Et le diable a sa capé dans hôtel na yeye de sacrifice. Et quand ça la quitte la tala, ba ba utilisera mingi quitte la tala. Ba utilisera mingi la sermaille. Ba utilisera mingi comment? Et c'est la méthode de l'œuvre qu'on va utiliser dans l'hôtel. Si on a un hôtel, on va battre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si peut-être photo na yo, dans un hôtel. Babandi kobele la combo na yo.
na hotel wana. Tangu basobelela soki obimi osala nzambe te obimi na hotel wana. Nini bino solo? Soit na kata ya monde na bango kosala bandenge nini. Soki obimi na hotel wana bakotuna mission bimisi muto na hotel eza nini? Hotel na bimisi po na bomai. Obimisi po bomai. Okay. Na bimisi po na baby santoto na ye. Na bimisi po na saka na ye. Na bimisi po na suki sa ye. Na bimisi po na boma musala na ye. Na boma libala na ye. Na kota tumbe na foyer na ye. Yango na bimisi ye. Okay. Bakozwa bapesi ye mbeli. Balobi chumba na kitalatala. Eleko tango kozwa mbeli achumbi na kitalatala. Mbala moko makile kosala nini? Ekobima. Soki makile bimi na kata monde na bango esokufi. Sikoyo bakotuna. Bon, na bomoto boye akufa na liwa nini? Ote na bomoto boye tomoni akufa na accident. Te na bomoto boye na moni achola na mai. Na kibomoto na moni azwa teti ba pete masasi. Nomoni na tongo tango tadi mutu anamuki. Lokola deja plan esalamaki na butu. Lokola deja satana apreparaki réunion na ye na butu. Baswaki deja compromis. Lolenge bakosukisa via mama oyo. Bakosukisa via papa oyo. Via elenge azolanda biso. Baswaki deja plan basalaki plan na bango. E okomona na tongo nini ekosala. Soki bakanaki okufa na masasi. Bakoluka toujours akréer problème. Okende koluka problème na basoda. Okende koluka problème. Babeta même balle perdue sur salini okufa. Soki pe baprospecte ki balaki non, to bombe accident. Bakokréer toujours tout le salini okufa d'accident. Yango na sabeli zambe na ngai. Ndenge na sote ya tongo lelo. Tika plan nyonso babongisaki pono na butu. Ata bakanaki yango ya liwa. Balobaki okokufa liwa mai. Balobaki okokufa liwa accident. Nazosambe na kombo na Yesu. Na détruit misala wana eza na bokonzi te. Opesi ngambe na mabe. Na lobi na tongo na lelo. Ndenge nazotewa o. Plan to projet nyonso. Eza esalamaki na kini. Eza esalamaki na mboka. Lokola bakanaki yo. Baelimine vi na yo. Na yebi si okokufa te. Ndenge David azokonfese. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mosala ne kokufa te. Limala ne kokufa te. Nyonso ye kokufa te. Santé ne kokufa te. Nyonso mona prière à tongo importance à prière à tongo. Bima te maman. Bima te papa. Okomona mutu na tongo babandi koswani sa mutu. Mais dans la mutu tongo peut-être aya la présence d'Anza. Tongo tali peut-être mutu alingaki de musala de côté. Mais mutu aya pas swani sa ye. Oh, ceux qui ont le discernement te mutu aya koswani sa yo. Comprendre ça la mutu luka ki azuyote. Aya siko na tongo swani so pas fungolo porte. Mais na lobi porte ko fungwa mate. Na lobi porte na yo e ko fungwa mate. Parce que aluki asimite akomi ko luka moya sa nini? Afungwa la porte. Yango tu dois faire très attention. Aluki na butu amoni yote. Mais na tongo luka swani sa yo. Aluka bundi sa yo. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ayebi oninza babongisi pona. Ne place otangi ao na Luc chapitre 22 le verset 31. Histoire. Yende kwa biso Simon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible zoloba Jésus azalaki na Simon. Alléluia. Jésus azalaki na Simon. Simon azalaki disciple à Jésus. Parmi les disciples à Jésus, n'a pas azalaki na kati. Malgré ba commun kombo na ngate po espace. Et ko kakite. Anke sila ki voilà. Tango moni kombo na ngaba komaki te na beni. Ah bon komanga a comité. Alléluia.
Alléluia. Et Bible Soloba, Yesu atali Simon. Alors Simon, yo Satana a réclamé yo. A réclamé pour la vie. A réclamé yo pour Aniko lokola Mwamba. Osula nanga. A réclamé pour Aniko lokola Mwamba. Na sa de diable ngoni. O elokote. Tala. Eza na bazebele ba ina yo pour sambela. Sambela so ina Simon sali ni. Bazebele baso ina yo osala bango ni. Nobani mutabi na yini na ninga ete atabola kazodenda. Do ayini o pass ko tabola kazodenda. Ayini o pass ke na baba ino so na kimia. Na mwana mbana ina ke bashi. Do oyini muninga mbana ina ke bani bashi. Nego so mene fi na yo. Na baba ni na yo. Nego so mene fi na yo. Na mwasi na yo. Na bana na yo. Nde bakoti jalousie. Balobi photo réclamer to sa nini. To gribler lokola Mwamba. C'est-à-dire to nika ye to sa nini. To pomani. Basali plan na butu. Yango mona ka prière matinale. To yaka na to mona ko détruire misala salama ki wapi na butu. Tika prière na to mwa lelo. Et détruire misala nyos. Et détruire ma réclamation na bango nyos. On va réclamer ki na butu. Et ça la détruite au nom de Jésus. Et ça la détruite au nom de Jésus. Maman Simon sali bato de l'autre côté. Maman Belbiche. Et l'autre côté. Mais, Dieu a ça. N'a réclamé, n'a grivé le roi. Mais voyez Salobi. Malgré ma réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faillit. Et là, je vais te moi. Abada ko sambela. Atia ko sambela cause de problème. Mais biso so komba na boyo. Faut que on sambela. Ce qui moi c'est boyo. Ne faut que on sambela. Ce qui vous calme ça très compliqué yo. Ne faut que on sambela. Non. Et ça de l'autre côté au Kabolanga na bolingona na Nzambe. Ata mama lo kei keneza ba kotina mususu. Moi so kei keneza ba kotina mususu. Moi na kufi gloire à Dieu na kobota mususu. Mukanda stili merci za ba pesa la nationalité kaka. Yango ko trahir Nzambe te. Ko trahir Nzambe te à cause de biloko abo mokili. Alléluia. Simon, cette nuit, alors Simon le diable, Satan t'a réclamé pour te faire gribler comme le blé, gribler comme le fromage, c'est-à-dire bandi quand on est bandi à moi, n'est-ce pas que nous avons machine bandi à moi, hein? N'est-ce pas que bandi à foufou de bandi à moi, la machine, vous voyez pas fini à l'autre, moi mes amis mais comme il c'est-à-dire que fille va gribler en haut. N'est-ce pas que ça t'a renseigné Pierre Azani a griblé Pierre. Surtout la Pierre Azani qui est ni. Nous nous sommes en Inayo. Pourquoi vous êtes magito? La bague l'obia. Est-ce que vous avez tinda kinzambe? Atsalo le mabe. Est-ce que vous avez tinda kinzambe sur le mabe? Hein? Papa, vous avez tinda kinzambe sur le mabe. Nana seri nzambe na kaza libumu nzambe naza la ngabula na bosa za mwa ba fosette na ba fosette kota nga naza mwa boga naza pembe soko bimelo ni mabe gloire à Dieu oyi na ngabula kitoko nanga eza na mutu mususu ba ina ye po ya zwa ba chance ya malamu na pesa bino de exemple moko esala baki témoignage vrai ezala ba jeune fille bazalaka misato ba naye kokola misato famille différente wa uti nous avons des camarades et na bango misato zaki na camarade na bango moko azalaka na chance ya makasi Yesu moto mwana ntela ye kande balingaka azende pe kitoko te ne tomona mutu kitoko te
Dans ce qui est passable, moi aussi, avec passable. Coupe de la famille de Bango, ça fait les longs côtés. Si on va dire que nous parlons de ça qui toque, moi, ça qui métisse, moi, ça qui est un noir, mais qui toque. Taille, taille, santé normale. Parce que la famille, on a un peu moins position. Si vous voulez un mot, attends, parce que on a sur un temps pour la mise à pour de classe. Quand il y a une balinga. Peu, mibali ba olinga bango. Yenga na zo mibali ya chance, ya mituka. Lorsque mibali moko, hein? Le boza droit, mais pas considérer un gars yé. Mon bala ko pousse la bena, bonjour, ah. Mais, à s'adresser na oya katika toi. Parce qu'il est qui toko tempo mwezaki. Mais ça qui passable. Mibali nyoso bazota la kaye. Kaye kakaye. Oh, baninga mibali ba bene no panja bitala. To mona mwana au clair te. Tozo mona mwana au clair te. Moko pesi d'habiter. Faut voir qu'elle est malade. Ne l'omni. To baby ça y est. Po. Ibali ba mona kisto ba mona nani? Ici. La maman mokili oyo somoni. Na mokili opi akoma pirate. Amen. Ami akoma ennemi. Et ma copine ngai bakopa oh yeka bisaka na motema pona yo yebite. Amen. Pierre baso réclamer na Satan bomaye, adimle asali Satan et l'autre côté. Si on a Pierre na Yesu na Satan. Nani voyait Satan va réclamer là. Ça réclamer Yesu. Pour Yesu n'a dit bon la bébé ça dit ça la Satan. Est-ce que bien? Mais Satan a dit Yesu na ko simbete. Na mekana no Pierre. Bah yo quand balobi faut donc que nos bois qu'il est malade. Pour akota nda. Ba keye panganga. Ba expliquer. Comment ni ndenge za tala muninga tala boy biso ba linga biso te kaka ye na nzela baza ko babola kaka ye nde ba benga ka balinga ka to na posa biso de ba ko molinga biso ye bois qu'il est malade na nini na elo. Mama yango tala prière. Lona na tongo, lona tongo, lona na. Oebite kone rosalini ekobota. Banda sourner dans Zambé c'est important. Si vous avez sourner dans Zambé c'est important, ma sœur, mon frère. Quand on a moussala te, moussala kabola yo la prière te. On va venir ici pour nous yebite. On okuta na matete yo yebite. On okuta na semaine yo yebite. Baninga bakepanga. Mwana mwasi aye kiriti matina. Alléluia. Yeye na matina. Bango bake wapi? Banga. Yesu ko ayepo ya nganga ya banganga. Alléluia. Amen. Prière sili. Kala ndemba sele silaka. Tozo pesa mambote, neto pesa mambote. Moka, to pesa mambote na tango yango prière sili mama tuna kama muninga santé. Tozo binemite tozo bana papa moko. Tuna ye santé, ndengeni. Apese mbote neza. Ndengeni. Ne passer atana yaka. Abi esa na pula moko. Babongisi pona yo. Mais pula wana eko suwezo so na bango moko. Sika ba beta kake. Mais kake wana so na bango. Sika ba boka malade. Mais malade wana so na bango. Baboka bambasu. Mais mbasu wana so na bango moko. Baboka nyoso bakoboka. Mais so na bango. Alléluia. Amen. Pasteur Alobi, mais ils sont les camarades. Alobi pesa kamai. Asuma ya mulanga sambeli pona. Abi mela musu sokwa neno. Amela sokwa neno. Abi ndezo kende boy. Ko pesa mutu mbote te. Koma na ndako bwa kama yo na ndako. Lupango na bino bwa kama. C'est pas tosi.
awutine matina yawe na bibele yawe sanzolama yawe na boboto sanzolama yewe na soke ni malem akomi na lupango asali service akoti et ba camarade na ye basali préparation déjà na mai bapesaki bango soki mafuta baye nango ndeko longwa directement pana basoya bakomi na porte à lopango barrière. Alléluia. Nini barrière. Yango de lobi l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et arrasaka bango na nini na ba danger. Amen. Baye balobi lelo ndeka tuzo bise ya toki yo toki mana oboni. Ali aba no ko zelongi bambumesani. Elongi bebi ko mbali mo ba mona ye. Metala nzambe ndeka uti prière nini matinale nde sofe ndeko. Tangu ndeko ye atelemi bango bakomi na bosa porte barrage moye bakota mais bakomi sentir mal à l'aise mais mbala moko mafuta bayaki nango esa nini ekwei tango ekwei mbala moko panganga kuna nini retour bafimi balena babela maboma babela pourquoi bakesi mamuto abomba makati na Yesu yango nazoyebisa yo bandoki ya famille na yo ya quartier esiko balela ata basala lupango ata bakesenga renfort na mboka pona ba neanti bambebisa vie na yo ndenge nasolo basikoyo misala wana eya mamoto sana bango telema nazoli ngandenge oso telema sala prière na sima nanga loba Yahweh na okotela mama loba Yahweh tango na lelo nyonso babongisaki mpo na ngai nyonso batalaki mpo na ngai nyonso balonaki mpo na ngai na bandi kopanza yango alebeti bango sambela bien panza yango epanzana atozola na biso lino andireke panza Alléluia. Tous les abonnés ensemble na ngai ya ESP Media oyo babone na bango nyonso oyo babongisaki mabe proche bango nazopanza yango nyonso babongisaki ya mabe mpona mama CH mpona couple ESP nazopanza projet satana na kombo na Yesu nyonso babongisaki mpona bana na ngai nzambe oyo baza na Europe baza na Amérique baza na Afrique baza na Asie baza na Océanie nyonso satana babongisaki mpona bango nazopanza epanzana yoka onone yoka nazoni ngomba na prière alali na butu satana a réclamé pour agime nazoni ngoyebisasa loba Yahweh ba réclamation nyonso baso réclame ngai baso réclame libala na ngai baso réclame mosala na ngai baso réclame
moto tumba, moto sikisa, nyonso ya libabe, 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 esika na moto, esika na moto, esika na moto, esika na moto, esika. Alléluia, 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 alléluia. Ebarabasaka, ndeko nyonso azolanda ngai ya direct, azolanda ngai travers seno ESP Media, Nzambe vina ye kangolama. Ndeko nyonso azolanda ngai na chaîne oyo, vina ye ezala élevé, vina ye ezala élevé. Nzamba bobo, kangola bana na ngai, oyo baza à l'étranger, kangola bango, bakangolama, bafile l'église oyo, oyo baza à l'étranger, oyo balandaka biso Nzambe na ngai, bakangolama, kangola via couple ESP Media, kangola via papa Dede, kangola via papa Charlie, ainsi équipe nyonso Nzambe, bakangolama, kangola couple GS, kangola bango Nzambe na ngai, bavivre loboko na yo, Nzambe bobo, Nzambe bobo, Nzambe bobo. Yoka. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.